lelo mokili oyo eza ya kobeba soki église ezalaki ya nzambe mbele bato baza libre pe bazosala makambo ya nzambe mais lelo oyo bato baza na baboloko ya baéglise sikoyo église wana sikoyo ekangi esprit na bango bakomi 100%. Dieu merci okutani na place oyo nga nazosala l'église te nga nazomema bato nde na alliance naomema bato na nouveau testament oyo eza testament ya sika babengi yango 3e testament yango naomema bato. Bon, église musolo eza par rapport na masumu pamba te masumu nde ezomema bato na musolo ntango Jésus atiaki église na ye atikaki koloba makambo ya mbongo te église alobi Jésus nouveau système est-ce que vous avez un surtout bando 5 sabato quelque part pour le banzambe pe ils auront la place dans ngozana nzela te soit ils aura vision kaka bon vision wana ezali vision oyo toko planter yango na mitema ya bato soki na planter yango na mitema na yo soki ekoti nde oza capable ya kokota na kati na vision mais soki ekoti te atofani na ba bâtiment etalinga ite biso tout c'est Zlatan Boloké. Identité, l'animateur de King Bisso, tout s'abonner dans ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisso tout s'abonner, Zambé Zamalam. Ma référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit qu'on a net retard makambo ya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Kalom Mayamboma. Hey, fete Yamboma. Allez fete Togolia Togomela fete Yambome. Allez fete Falidi Kapa Lela fete. Bisonio surtout total la chaîne moko. Tous s'abonner, bisognon surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fetier. Chia de Canton, Natalaga Fetier. Franck Kapaya, Lula Fetier, Renata. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kaongo yao. Kenga malo fe kaongali yanzana tambola samtadeda ouais. Beti dit t'appelle Bodo. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi bambangi na munu, bandeko nangai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner li sapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini
notification, il y a gag, il y a émission, il y a télé-réalité, il y a film. Et Kobanda, Koyela Yolokola Litabisi. France TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. France TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. France TV, référence à ba gang. France TV, te okata bango lomponje. France TV, te esimi bango masasamba. France TV, ekangi masolo. te France TV, na éviter. Quand tu souhaites, il y a ma référence. Quand tu souhaites, tu fais information. Nyoso, bagage, nyoso, théâtre, nyoso, film et mobimba na yo, émission ya paquet na ma référence TV. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout na mokili mobimba na ebi ki boza ebele très attentif bolandaka biso na nzela ya ba internautes na bino nyonso boza na mikili États-Unis, Canada, France, Belgique, Afrique du Sud, pourquoi pas na kati ya R2C, Goma, Bukavu, Maniema, Ituri. Je sais que c'est la grande famille des internautes. Makambo tokoloba ezalaka mingi, makambo oyo tokoloba lelo, na tokoloba sikoyo ezalaka déjà ebele. Mais lelo toyambi musali ya Nzambe, yimoko se présenter, toko discuter ba différents points. Oyo esalaka bana Nzambe babunga na nzela, toko discuter pe oyo eze lié na makambo ya Nzambe na makambo politique. Est-ce que makambo politique na makambo ya Nzambe ekenda nzela moko? Toko meka to discuter na musala ya Nzambe toyambi lelo na kati ya émission na biso obwino bolinga mingi na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso oyo bazala connecté branché surtout na rendez-vous ya internaute mbote mwana mboka. Mbote mingi Nzambe apambola bato banso bazolanda biso na pesi mbote na bandeko nyonso ezala catholique protestant kimbangisi na bao basambela te na pesi bango mbote Nzambe azwa lokumu. Kombo na ngai ezali Nzungu wa Bonganga, Pasteur Nzungu wa Bonganga. Nzungu wa Bonganga parce que Nzambe ayebi bavazi naye okozala na mokili Nzambe oko utiliser yo atsali yo vazi utile, vazi inutile, vase d'or, bavazi zebele mengana za Nzungu ya Bonganga. Vazi eza na Bonganga ya Nzambe. Nzungu wa Bonganga elingelo banino juste eza na signification moko claire pour ba téléspectateurs au bazolanda biso bazo explication wana baboma nango ase motema po Nzungu wa Bonganga c'est trop dur. Ezali na mukanda ya Nzambe soko kena mukanda ya Nzambe na 2 Thessaloniciens 2 verset 2 Thessaloniciens 2 obandi na verset 18 yelobi boye 2 18 na 19 obi. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois, des terres. Les uns sont les vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. C'est-à-dire, les vases, ils ont des biloko, ils ont des biloko. Ce qui m'a se protéger, au cause de la vase d'honneur, au cause de la vase, ils ont des biloko ya Nzambe. Nzungu wana siko, parmi banzungu ils ont des biloko ya Nzambe, ngana zanzungu ya Bonganga na biloko ya Nzambe. Très chers internautes, boyo kindenga musala Nzambe ako expliquer, toko discuter makambo belé. Église na yo soit place yo sambelera to yebi yango te obandi ko se présenter que talaka na zaboy po le levé comment catholique protestant qui bangi église de nord pe comment pour mutso atazo landa yebaki musala Nzambe bayambi assemble la place telle ate la place telle. Bon, premièrement nano ndenge okutinga yawa oye kokuta place oyo ozana chance ya okuta place oyo tozana vision mususu vision ya sika o tozomema yango tomemela bana Nzambe mais place onga na sambelaka eza école tokende école babengi yango académie évangélique de Jésus-Christ esika nini mosali ya Nzambe apôtre ale Paul Muzumbi Thomas ya Nzambe enseignant azali kuna mais ngana za siko na vision mususu o nazomemela bana Nzambe lingolonga kuna osala bord na yo problème eza kosala bord te o église nga o vision ngana zoloba eza vision mondiale eza ya monde mobimba na kokosala ka bâtiment te na kanga
300 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, eza muke. Onga na zanango, eza eloko mutuya, esengeli kutu, nenge tozoleka na ba chaîne ya télévision, ba radio, ba chaîne nyonso po to lakisa bato ke makambo ya mususu ya Nzambe ezali bombana, mais lelo tozobimisa ngo polele. Question nanga répondre en vraiment très bien. Bon, église na église na o sala vision, comme na vision mususu. Toyebi ke bino bapase eloko ekabolaka bino mingi eza mbongo lokuna masolo ya mbongo esimbi te. Problème eza nini? Ngai nazali moto natangaka na école, eza église oyo babengi yango école, eformaka bato epesa bato formation, eza te koke kuna ofanda libela na libela, eza création azo créer bato soko okomi kuna netika Jésus abi asisi abi alobi allez faire toutes les nations mes disciples nde kuna place nga na tangi aussi ici il faut omema na bagage oko sisa te obimi na eloko te pourtant ozofanda isika moko eza po olanda matea so sisi matea po ke ko former bato mosusu mais na minute oyo Dieu merci okutani na place oyo nga azosala l'église te nga nazomema bato nde na alliance nomema bato na nouveau testament oyo eza testament esika babengi yango 3e testament yango nomema bato nouveau système oyo na wana eske kozala na nzela surtout bando sangisa bato quelque part po liloba Nzambe pe ezaka na place nango eza na nzela te soit ezaka vision kaka bongana vision wana ezali vision oyo tokoplanter yango na mitema ya bato soki na planter yango na mitema na yo soki ekoti nde oza capable ya kokota na kati na vision mais soki ekoti te atofani na babatima etali ngai te mais nga naza moto ya babatima te baeglise ya babatima eza mpona bato bazosala mbongo na bango mais nga na ye na eglise oyo na enseigner bato makambo ekofanda na mitema libela na libela. Bon, église musolo eza par rapport na masumu pamba te masumu nde ezomema bato na musolo ntango Jésus atiaki église na ye atikaki koloba makambo ya mbongo te église alobi Jésus ayebisi Pierre alobi ntango Pierre apesi réponse na mokanda ya Matthieu 16 totanga yango mpo bato bacomprendre mpo na mitema ya bato opesa mbongo nde nini alobi boye na mokanda ya Matthieu 16 verset 18 obimo et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Abi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a bâti une église na kati ya pierre, likolo ya pierre. Pierre wana eza pierre ya bino ya caligreste. Ya ibi Pierre oya zolobela nde place wana nde église ya Jésus eza siko Pierre wana makambo mbongo kuna eza ate donc kuna ina place olobi bazo former bino eza église ya Jésus te parce que école na église za biloko mibale oyo nga nazoyebisa yo nga nauti na école nga na ye na 3e testament na kati ya 3e testament nde toko développer yango na kolakisa yo ke ezali eloko oyo ya sika Est-ce que na ndenge nini expliquer biso ba téléspectateurs ba olanda biso eloko asikape na makambo ya église za toyiki na ba église boye la ba mbongo ba passer balingi ba koma na mituka balingi ba koma na bandako passer linga lunga na commune Kinshasa ki ofanda na ma campagne elobi ne ba passer boye ka yangana pa ngi bandi pe boye tobiki kosuka na makambo wana. Bon, Jésus na mukanda ya Esaïe alobi boye tozotanga Esaïe nga mingi Bible eloba Esaïe 42 verset 5, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui a donné la respiration qu'il a peuplé, et le souffle à ceux qui marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donne pas ma gloire à un autre. Awa Nzambe alobi apesi biso alliance ya sika pona ko libérer bato na boloko. Église oyo tozoloba eza ko bimisa bato na kati na prison.
bao baza bakangami bakangami wapi na ba prison nini place oyo bato bakangami bazosambela me bonzambe eza te eza na babatima wana eza baboloko babatima oyo bobenga yango église eza boloko eza baboloko sikoyo kote wana bato bakangami kuna soki oyebisi makambo ya nzambe akolinga koyoka te me soki oyebisi makambo ya bato ayoki mpona nini lelo tozokende na baeglise na babatima bato baobongola mitema te bato bazalaka na situation ndenge moko vie ezomema kaka ndenge moko yango moni lelo mokili oyo eza ya kobeba soki eglise ezalaki ya nzambe mbele bato baza libre mpe bazosala makambo ya nzambe me lelo oyo bato baza na boloko ya baeglise sikoyo eglise wana sikoyo ekangi esprit na bango bakomi 100% akobima wana te afandi wana libera na libera sikoyo oyo alliance oyo ezoya mpona kolibere bato na baprison wana parce que moto ayebi makambo ya nzambe te mais ayebi via pasteur ayebi via mama pasteur ayebi via représentant ayebi via ya église ayebi via basere mais makambo ya nzambe ayebi te eza baboloko oyo nzambe azolinga sikoyo tokende kofungola bato balongwa na boloko wana yango ozomona na lobi boye oyo eza alliance ya sika ezoya kolongola bato na prison ya baesprit puisque esprit ekangami ntango ye alobi kaka ayebi via pasteur ayebi via makambo ya mokili mais ayebi makambo ya nzambe te ya aza na prison il faut kolibere il faut kokotisa na kati ya alliance oyo nazomema eza 3e alliance oyo ezomema bato na kati na boyebi ya makambo ya nzambe eza esu makambo ya koyeba pasteur te puisque pasteur aza lokola mutu lokola yo pasteur aza na makila ezotambola soki otubi ye boye makila ebimi me yesu aza na makila ya nzambe oyo soki otubi ye boye makila ekobima ezoganga oyo ezoloba me bapasteur makila bango egangaka te yango wana tozomemela bango 3e testament mpona kofungola bango sikoyo babima na baboloko wana. Très bien, téléspectateurs, bon là, parce que nous tous nous faisons aller tout au bas na émission na biso, et puis que batuaza a ibéré le bosso et va écran ba Hollande na makambozo ba est de la so pour venir va passer quand vous en nous piaka, il le beza elengi. Bon, makambo ya nzambe eza makambo. Pourtant on a nous besoin piaka, il le beza elengi. Problème ya nzambe eza mbongo te, puisque soki ezalaki mbongo nde ekotanisa bato na nzambe, mbele ba banquier bakufaka te. Mbele ba président bakufaka te mbele ba ministre bakufaka te bo bazana ba caisse ya mbongo pe bato ba gérer ba entreprise bo bazana soki atie musapine porte ya banque ifungwa mbele bakufaka te mais makambo nzambe etali mbongo te omoni Pierre na Jean tango muto azaki koka na porte alobi boye na mkanda ya acte 3 verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au moins, mutu nzambe azalaka na or te azalaka na mbongo te mais azalaka na kombo na Yesu. Soki apesi mutu kombo na Yesu, mutu ana azaki koka azako tambola te, mbala mutu ana atamboli. Mais ba église ya lelo ya mbongo, bazangi Yesu, mais bazana mbongo, bazana or, bazana ba kiti ya bien mais Yesu nde azate. Mais véritable église de Dieu, bazande na Jésus, puisque Jésus nde vie. Mutazana Yesu nde azana vie. Mukanda 1 Jean 5 verset 12 et le celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Au moins vie et c'est pas à Jésus. En Pierre na Jean bazaki na Jésus pour la vie. Ce que zo mona bango ba otambola bazana vie parce que bazana Jésus. Pour les loba to bakanisi ko za na vie nde ozana mbongo, okoza na milliard na yo, ozangi Jésus et pas un zambo za vie te. Okoza na ba or na yo ozangi Jésus ozana vite bato balobaka o na lamuki na tongo nzambe na lamuki na tongo nzambe apesinga pema nzambe za Jésus pema nzambe eza souffle nzambe za Jésus so za Jésus ndo za na pema mais so ozangi Jésus ozana pema te piche na bataba balamuka na tongo banyao balamuka na tongo bampuku na tongo est-ce que bango basi bayamba Jésus non bango pe ba respiraka yango esenge sikoyo bato bayeba bosolo po bayeba ko se identifier ke baba na nzambe yango wana nazolo tozona na chapitre ya vision na yo nazoki na notre ko basi ko ba yo lobi ke bato bazana kati ya ba bâtiment de ba église lokola ba église nyonso yo et ba grand pasteur au bana na Congo pe awa na Kinshasa wa de nyonso wana le lobanzambe zala kuna te kaka epa na yo nde ba kote le lobanzambe epa na ngai te epa ya Jésus pamba te na yawa ngana ko se presque tozo mona yo nde bon c'est bon moni Jésus asa kinda to mona ekutu te maloba kaka nde etikala ba makomi nde etikala yo na ba église nyonso wana lokola epa mutombo kalombo Jésus azate epa mukuna Jésus azate
epande on a biso soni kafuta o ba utuko bengana na ba makambo na bino ya président ya ba donc nzambe azate na catholique nzambe na bautiste nzambe donc kaka na vision na yonde nzambe Jésus akozala. Bon, na sepeli makasi po yo lobi Jésus azate makambo lobi wana Jésus azate ngana pesi yo raison po ikomami na mukanda ya nzambe na acte 4 verset 11 obi boy Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu le principal de l'angle. Jésus eza libango babwa kisaka na bato batongaka. Neti yo lobi azate obwa kisiye déjà. Eza so Jésus na miso azate. Nde obwa kisiye. Obwa kisiye azate. Azate. Ça veut dire azate obwa kisiye. Siko tango olobi azate à ce moment là makamnyo sokoloba na kati ya azate. C'est-à-dire présence na azate. Mais siko balobi eza pierre bato babwa kisaka. C'est-à-dire ce que kanisi que Jésus azate et pas na yo obwa kisiye déjà, ce n'est que normal. Mais balobi boy. Il n'y a de sali à aucun autre nom, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Jésus wano yazate wana, nde le seul muto azali comme masali. Babi na kombo ya moto mosusu te okozo asali kaka ye. Siko yende bozobwa kisa, ndenge bozobwa kisa wana. Aza susute et puis nenga zate ata botongi bokozwa salite yango zomona na ba église na bino bozana ba tiraima bozana koswana bozoko na yo nenga zate na église na yo azate tellement azate yango zomona ba tiraima koswana kobunda po azate bobwakisa ye azate na bino bandimi pe bozwa kobwakisa ye po soki boyebaka ye bokoko fande sika aveugle azokumba ote soki boyebaka place Jésus azali okondima te aveugle akumba yo puisque soki aveugle akumbi aveugle bokende wapi na libulu yango wana ezosenga sikoyo na minute oyo nga ndenge na oloba boye oyo yanga Jésus akufa te akenda te alala te aza na bomoi il est le même hier aujourd'hui éternellement. Très bien, chers internautes, je sais que vous êtes nombreux, branchés, connectés, Bolanda Ndenge, Moussala Nzambia Kokoba Makambo Oyo, Bino Bozela Kabolanda. Vraiment, mais naba église. Pourquoi boyo organisati na ma église na mangomba boyo organisati ba passer bako ele toujours kaka makambo moko boyo oyo komema biso na bomoi à ses côtés. Bon, église premièrement, bino nde bozo benga église. Église eza nini na utako tangelo mukanda ya Matthieu 16 verset 18 balobi Jésus alobi boy sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ekofungwa malisusu te na place wana porte ya séjour des morts ekofungwa mate bakangi porte ya séjour des morts bafungoli porte ya séjour de la vie et de la vie éternelle siko ba séjour des morts porte wana ezalaka wapi. Est-ce que na l'église na bino bo vertiala ba porte ezami balé porte à séjour de mort na porte ya la vie bato bakoti na porte à séjour de mort ezawa porte à séjour de mort deni yangwana ezo senga sikoyo na minute oyo bato bayebake esika église ya Jésus eza porte ezalaka ya séjour de mort bakangi yango soko moni porte wana moni yango vraiment boyo eza porte à séjour de mort bakangi yango yosko lakisanga na ba bâtiment bozana yango okoyo nakoya kuna na église na bino lakisinga porte à séjour de mort place bakangi. Et puis bafungoli batiki porte ya la vie li polele ezawa na ba église deux portes wana soki tokuti deux portes wana moni pe bakangi yango nde wana église ya Nzambe mais soki ba porte wana ezate eza ya Jésus te po ya Jésus ba porte ya séjour de moi ifungwa makate mais ezawa na me bakangi yango. Mais na école yo uta oboyaka likambo mabonza fort. Bon mabonza pourtant mabonza des faire vivre à l'église mabonza na école yo uta mabonza offrande tolo baba offrande eza po bato bayebi na Nzambe te nde baopesa mabonza nyonso bato bapesaka eza po bayebi Nzambe te. Pourquoi bato bapesa mabonza makambo mabonza ibanda depuis Ancien Testament na 12 tribus ya Juda 12e tribu bakaki na mosala te selon la Bible obino botangaka po biso tozana biso ka bapanzisango 12e tribu ezaki na mabele te bango bafanda na église 11 tribus eyaka etiaka mabonza po bango bavivre donc bato wana bazalaki bato ya Nzambe te po Jésus ye moko auta na 12 tribus sikoyo ozobaki bato batia mabonza bayebi Nzambe te il faut limbolela biso batelespectateur bacomprendre na mozindo parce que Bible yango moko ezoloba moto soki azwi mbongo ya motoki na ye il faut apesa 10e pa Nzambe po akozala plus béni. Bon, pour mes amis, bato ba memaki offrande na église ya liboso
ezalaki Caïn na Abel. Tango ozoloba makambo ya offrande ya bambongo, il faut kokota nano na bato babandaka na ebandeli. Babandaka ndenge basala ndenge. Soko landi na mkanda ya Genèse 4, omona ke balobi boye. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Omoni place offrande de bandaki. Caïn abimisi offrande biloko ya mabele. Est-ce que soko tangi na Bible ya babinzambe aboya kiango? Place bapesaka ba mabonza, place babonzelaka nzambe. Eza na offrande soko pesi boye, nzambe aboya yango. Omoni awa premièrement eza différent no ya biso bazozwa ba mabonza nyonso. Ekipete ezala ya muke ezala ya munene bazozwa. Mais oya nzambe Caïn apesi offrande, mwana ya liboso apesi offrande, nzambe aboya yango. Nzambe aboya yango parce que ezalaki na eutaki na motema te. Malgré ezaki offrande, mais oya lelo ate euta na motema, euta na kindumba, euta na kisi, euta na moyibi, bazwaka kaka. Eza différent na lelo. Po mabonza offrande ya solo nzambe identifiaka yango. Oyo ya malamu azui et puis azota la qualité nango euti wapi. Po Caïn apesa biloko ya mabele. Abel apesi mwana mpate. Moi siko différence siko yango. Yango mona ke soki offrande tozo pesa ezoko kisamana oyo te eza nzambe te. Po nzambe identifiaka biloko utaka na mabele azwaka te. Mais soko otali lelo biloko ezouta n'importe où bazozwa ngo. Mais véritable offrande bazwaka ngo eza ya mwana mpate. Ya yebiki bapesi offrande ata muto otuko sala kindumba otuko yiba. Ya zi offrande ressemblez. Ça n'a rien à voir na msala muto salaka. Wana siko pasteur nde azumi nzambe azwaka ngo te po ekoma ke pa nzambe te. Or nzambe soko kena. Wana eza mbongo bapesi bachaka. Wana eza ya pasteur po te pasteur azosa makamna ime oyo okotala na mkanda ya Malachi 3 place batanga kango mingi. Bible lobi boye na mkanda ya Malachi 3 verset 6 lobi boye. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez pas observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et des offrandes. Au moins, une place nzambe, arabi, ba écarté, nanzela nae, bato basali nini, ba écarté nanzela ya kozanga kopesa ye ba offrande. Eloko ezo sala ke nzambe azala na kanda po bato bazo pesa ye dîme na offrande te. Siko offrande yango monike. Mais ozo se contredit na maloba na yote. Olobi nzambe azala na kanda. Pour bato bazo pesa dîme na offrande te. Entre temps olobi mabonza za na terme moko simple. Nyonso ni saka mabonza. Siko offrande oyo bato bazo koyiba nzambe eza depuis na temps batata na biso nani. Adam na Eve na ba Caïn na ba Abel bango nde babandaka kopesa offrande bango nde babandaka ko offrir nzambe. Caïn a offrir biloko ya mabele, Abel a offrir mwana mpate, Caïn abomi Abel. Siko na minute oyo depuis temps wana relation ya biso na nzambe ezo simba te parce que tosali oyo batata na biso basa ti lelo nde nzambe azoba tozongela ye tokozongela na badime na ba offrande. Siko par rapport na ba offrande wana o biso tozopesa lelo na oyo ya ba Caïn na Abel ekeseni. Il faut tozongela pratique ya kala ya antiquité wana. Il faut tosalela kaka o wana puisque nzambe wana nde azai ko agréer yango. Azo agréé pourquoi? Parce que aza mona mwana mpate ezo sepelisa ye. Soki ayoki mwana mpate pratique ezo salema pour le moment eza nango elengité. Oyo ezali makambo na biso, oyo eza makambo ya nzambe te. Oyo eza makambo na biso par rapport na mboka na biso, par rapport na monnaie na biso, par rapport na pays nde tozo changer. Po soki offrande eza mbongo, ifai biso nyonso bana nzambe tozaka na mbongo moko, oyo eza na elongi moko. Metala bamsu dollar, bamsu franc et pas nzambe dollar ezati dollar ya monga mutuatie mabonze osali ça y nzambe asala a identifier ka eloko même ata soki na Luc 21 tant bato baotia mabonza Jésus alobi ke bato mwana mwasi oyo apesi malamu po apesaki 2 pièces apesi yango na motema ba mususu bapesaki quelque soit ne bapesaki babi bapesaki motema na bango ezali bien te mais Jésus atalaka azali kotana na kitunga ndenge nini bato bazotia c'est-à-dire soko ozotia eloko eza na tina te Jésus akoboya. Ah bon? De maman nyonso ba opesa na ba église lokola mabonze ezala na en fait
Zamba ya magango te ke muto apesi 10 000 francs na pambola donc a vérifiaka yango Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leur offrande dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait des petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Au monde, ce qui a été à la gangote, il y a qui peut identifier. Ça veut dire que Zamba Zobate, Yozoya Kuna, Ochebioko, même Nenga Zaiko vérifier offrande à Caïn. À mon équipe, ça m'a bien boyango. Même oh, il y a Jésus a vérifié que abimoi la moi sur la peste que les cabangonios. Ils en a Luc 21 premier verset. Ozokita Tina 2 Tina 3. Babi car c'est leur car de leur superficie que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les trocs, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus a identifié. Mais ce qu'on va offrir à l'élo, n'a identifié. Dès que tu tunga na mutaza pembenite, et sengela ki Jésus a fanda wana po Jésus a bongo mate, abanda ko vérifier ba kitunga na. Ndengo moni makambo tozo sala eza makambo na biso, eza makambo nzambe te. Toko sala ndi makambo nzambe, so tokoti na 3e alliance na zo memela bino. Niti ndengo zo boya makambo nyonso wana na 3e alliance na yo na au sala biso ka synthèse ka 3e alliance na yo. Na Bible te po biso to sala ngonga na TV. C'est la synthèse de la 3e alliance. Ozolingo mema nini, le peuple congolais va s'entendre na nini. Oyo, ino bozo boya mabonza. Bozo boya boyo, olobi ba église wana ezanango elogote, ezanango ba appartement bato, ezanango ba bilomoko boye, bato bakaya pona ko se faire de l'argent. Maintenant, yo na vision na yo. Ozomela ba peuple congolais nini. Pour na Congo pe tout ça na ba problème beleti le l'autre trouver solution te. To pesio moi tango o expliquer biso. Pour tout ce qui s'en est. Ngai à part Bible na kotangela ko mususu te po nga ne na zabwe Bible nde koloba nga Bible nde lobaka monde zabwe na memela ba peuple congolais nini na mukanda ya Jérémie totanga na Jérémie po nga Bible nde koloba na lingi muto aloba te po to sito ki masolo mingi Jérémie 31 verset 31 lobiboy Jérémie 31 lobiboy. Voici les jours viennent dit l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nzambe sikwazo sa alliance ya sika oya kokoma makambo na motema oya kufungola bato mitema oya kokotsa makambo ya mitema ezesu makambo ya batima te okende sukuna na mbongo te so afungoli motema so babi yaka na dimi na kati ya motema na ozo mbongo kotsa ole yango no eza makambo susu ya sika yango na omemela bana nzambe so tokena mukanda ya Hébreu 10 bana nzambe mutu apekisa Bible te so mutu apekisa Bible alingi yo te il faut mutu andimela otanga Bible Hébreu 10 verset 16 lo Bible. Bon, na verset 12. Lui, après avoir offert une seule sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Asalika sacrifice ka moko. Asalika sacrifice moko puis afandi na droite ya tata. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ça veut dire, awaskoyo, makamba opesa offrande des actes, puis c'est nzambe akolimbi sabato. Makambo akoyaka na bambongo ekozala te po bakambo bazo komande na mote oye na yo mais église ko vivre te boko daye église eza bâtiment te premièrement na so nzamba akomi na mutema na yo so nzamba akomi na mutema na yo yo moko za capable ya kobota ya kobimisa eloko sans pourtant pasteur asenga yo ça pour autant Bible na muka acte alobi boy acte tika ntanga soko
Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappelle les paroles du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est chers internautes, ma solo est belé n'a pas trop solo là pour trouver de temps en temps. Donc moi le basuka na moi numéro na so batwenga ba contester. Makambo ezali awake to bandi makambo asika 3e testament ezali mobimba de Genèse et l'Apocalypse. Yango na osenga na bino bo banga te. Tozo banda koleka na ba chaîne nyos to koleka na ba chaîne. Bo mona biso partout ezali lo banzambe. Muto abanga te, muto abangisa pe muninga te. To comme na temps vérité. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira et vous serez réellement libre. Osoyebi batata mwasi, osoyebi père spirituel, osoyebi ba généalogie, mais c'est ce que ba vérité. Onyoso akososo la vérité, akozala franchi, pe akozala libre, akobanda kosala mokano ya Nzambe sans pour autant ba yebisa ye. Nzambe azwa lokum. Numéro nanga ezali 089 9 plus de ça, hein? Plus de 143, 089 9 42 43 81. Plus 243 89 9 42 43 81. Pasteur Nzungu ya Bonganga. Nzambe apambola bino nyonso bato bolandi. Merci. Très chers internautes, je sais que nous sommes arrivés presque à la fin. Ce qui bolandi émission Nabiso Nanganga Nzambe, makambo sur le baki yonde okujijanga aussi au moni yango bien obengié bosololi. Ce que moni yango pe mabe obengié bosololi po ezali lo banzambe mutu mokote aboya kango. Ngai na bino so Nzambe azongite. Tout ça toujours na bino. On se retrouve dans les prochains numéros. Ciao. Bisotou, c'est Islatan Boloké. Identité l'animateur de King. Bisotou. Tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisotou, tous s'abonner. Nzambe Zamalam. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit qu'on a net retard makambo ya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fete Yamboma. Allez fete Togolia Togomela fete Yambome. Allez fete Falidi Kapa Lela fete. Bisonio surtout total la chaîne moko. Tous s'abonner bisonio surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba Lula Fetier. Chia de Canton Natalaga Fetier. Franka Paya Lula Fetier Renata. Ma Référence TV na yembela o, Ma Référence TV na yembela o. Yo 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 yo. Ma Référence TV na yembela o. Yo 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 yo. Ma Référence TV na yembela o. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma Référence TV. Référence oh. Eh ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtade da we. Mbeti di tapeli bodo. Ma Référence TV, ma Référence TV, ma Référence TV. Bana mere, bangwasi, bambangi na munu, bande konangai bankana.
s'abonner massivement wapi bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV tala zwa lisapi na yo oyo kaka lisapi oyo mosusu te esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abone esili bongo te tala ngonga wana ya mokeleke te ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasamba. Ma référence TV, ekangi masolo. Ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois de aujourd'hui information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV